www.congoyasika.com. Tolanda. Masola mikolo babi ne zappe pas bo salawana. Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échangeur ya ngolo verir même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer ba chacho ya sika tenda. www.congoyasika.com. Masolo mzee oyinda mule la koti bota yakana minute oyo Congo sika maxa sika eleki na 24. Yes! Oh, my friend! Med brune och det är ringa som alla känner. Och strita fulla. Så Ja, se det är big man där. jävla bra. Tar de bild eller film? Ja. Kan man ta ett bild? Masolo original. Det är la kotiango. Tout ça va mindeni na katia. Ja. Le 29 aux très mystique. Bonsoir chers internautes de 3xW Congo Yasika. Je me permets d'introduire celui qu'on appelle Placide de Jésus ou Mokitoko. Même si nous avons mboka na bateau yo, on se passe dans l'idéologie à ça, mais les victoires na moto na idéologie pour 5 sabat. Idéologie au saka zali bat yo kakaye. Soka lobby Europe yo kakaye. Pour ça na mayele malamu, azana makanisa malamu surtout pour na mboka Congo. Alors nayaki awa, nayaki makambo belé mais lobi na kubima mabele ote, ça na kutana ye. Merci Seigneur, asali grâce tout monde ata 2 minutes sur la naye. Et tout le monde événement esengo ya feti azo soutenir au moni bato sobote pour les kawa nous soutenir makasi na bango na bolingo na bango parce que na mikolo na poto mutali ka soso na ndako na ye ngombe mutali ka na ndako na ye mais so mutali na feti ba ki alinga kayo parce que biloko na ezala ngo na parler na ye mais so bato ba na feti non faut sepela alors ba o ba sangisi bato ba ki ba prier ya mboka o bazala ki na feti wana makamba mboka na kata feti wana mais avant tout la feti bonsoir Placide de Jésus. Bonsoir Maurice, premier de vos sœurs, Congo Yasika, c'est une avis. Placide de Jésus, il a un sentiment vraiment, sans vous cacher, à Bouyambayo, pour la première fois dans Congo Yasika. Alors, le sentiment dans il faut les partager. Secret non nous allons parce que toujours tout le monde a regardé battu, tout le monde a regardé battu sur la tête. Le charisme est où tu as pu. Bon, moi, on a besoin de forcer. Des Nzambi, Zali Nzambi, Nzambi là pour ça potentialité, à cause de la sagesse, à cause de la cookie. On a fait l'éducation, on a fait nos parents, et puis l'école, en plus, respect à vous, surtout de la Maurice, on a respecté parce que ailleurs, on a quelque chose, on va prendre quelque chose, parce que quand les gens qui sont là, c'est mieux. Vraiment, on a répondu à la valeur de tout ça. C'est la différence de la première année. La première année, on a profité à prendre la mine, il y a eu bien. Dans moi humilité mon ça na ngo eza bible bien eza stratégie ah yo moi déjà ma stratégie on a mis kit ça pour na bena bato na ko ba ngate ngana mwandi mozala MDM parce que au site Scandinavie yo tana ça benza na pas ngaza c'est une émotion pour moi eza esengo voilà donc ngana c'est économie na la fan na yo c'est pas non Maurice vous a bosseur et puis vous a patron site donc on s'appelle organisateur donc il va faire un peu merci bien pour moi c'est Kabo qui est tout un bien frère na biso au hasard rassembleur na kati ya mboka oyo soko leko tuni comme on est ba ebi ete ba mutana esika alors lingala phonie tout ça wa bina lingala phonie nakasi na sanza ya mibale ya mbone koya soki
mabongisi nyonso mpe tobongisaki eleki malamu ndeko na biso Ben na Maastricht nde apama biso mpona bokutani ya mbala misato ya lingala foni kasi lingala foni eza malamu nde tobaki ezali lingala na foni linga ezali moko akota ya biso bacongolais babantu mpe foni ezali lolenge ya kokabola oyo tobina na bakota français moyen de communication donc lingala foni ezali elakisi kokabola monoko moko lingala kokabola bozala na biso biso oyo tobengisi culture lingala foni eza malamu ezokoba ezokontinue bosolola na biso ekeye liboso Placide Jésus ntango ozosala lingala foni objectif eza nini plan na yo eza nini pourquoi lingala foni oyo tolobaka na esifi te soko olingi bango yamba ngai na kongo ya sika tofungola yango mpenza lingala foni omoni ngai nandimaka yobinga mabato su na homme de Dieu epuis naza combattant alinga libération mboka e naza mpe nango ndima mboka eza libéré fungwama moni bana na lokola lova Christa Lova oyo batangi mingi ya na poto mayelo wana bakozo egosi te suka bango moko andima un jour tozonga na bakrista lova na mboka kokabola mayele neti awa na mboka nga vandi bana ba néerlandais oke na angleterre ba anglais na france ba français sikoyo munoko moko osekisa biso surtout na lingala etango ozwa libéré tokokutana na mboka bana oyo bazwi awa bakabola eloko ya liboso ezali recherche ezali connaissance bakabola yango ezali lokola pièce d'identité na biso asa namona ndeko moko papa moko bapesi bana ye ana hollande bukanda esi bane bahollande bi pesi papa na bino tanga bi papa eza illettré alors que azali intellectuel licencié lokola yebi ko balingala te bamonaka aza illettré langue est un moyen de communication l'intelligence c'est pas la langue l'intelligence c'est la capacité de en français de résoudre un problème le lenge ya koyeba kozwa mokana malamu na kosala likambo tomona mamingi likambo kosala na mbolo matala koti na ndako papa esi mwana Maurice abi mwana longo eloko wana kasi mwana zoyeba te ntango bana na monoko wana mbolo matala yebi eza bobiso lingala foni ezali masolo ya kati soki kota etelemi ate kolonia moko etelema lokupa moko etelema voilà Placide Jésus nakoka koyamba odebute tokoya po ebimaka na monoko nyonso tovanda po eza balogique ya développement mais leko ndenge nayebisa yo ngai na pierre na ngai ezaki Placide mokumba ozwi kolemba ngo te kotika ngo te parce que eza ate tokutana tosolaka lingala eza ndenge wana te toza na besoin ya badocument toza na besoin ya badictionnaire toza na besoin ya baarchive ezali na lingala toza na bibliothèque ya lingala na Congo toza na besoin ya bibliothèque ya lingala ezala mpe awa na poto bato bakoti balivre ya lingala ya kotangisa lingala toza na besoin ke yo na projet wana tozosoutenir ezala na babrochure okende na bapays osangisa bana ezala projet union européenne soutenir parce qu'il y a des projets pour ça il y a des fonds pour ça so il y a des fonds culturels oyo bosala projet wana olobi ke tolingi totangisa lingala parce que ngai nizo travailler na intégration na mboka na vandi balobi ke kobosa na langue na yo te kobosa na langue na yo te on vous conseille donc yo soko bosa langue na yo oza perdu identité na yo eza perdu mais na lingi te za kaka esuka na rencontre to liaka mais na lingi suka na ba document osala ba bibliothèque osala tour de l'Europe okenda ko sangsara bana baba donc ça pour la continuelle pour na lingala voilà un peu souhait na ngai so depuis tout du monde les amalabu kasi na ngabelo moko lingala foni faut la patrimoine national on dit francophonie ezali ezaka ba français te bazwa moi ba mboka mingi ozo kabola kotana ce que ezalaka mingi na lokumu to na français avantage et ba français ce qui est une communauté ya lingala foni bisika nyonso et comme patrimoine na biso on est comme en Angola partout dans lingala na Gabon na Côte d'Ivoire même et bazo yo la lingala même na Japon moi j'étais au Japon il y a une université Osaka ils ont la langue lingala les japonais au bon ba mettre la musique ba yekola na université langue lingala donc lingala foni est que sur le placer juste alors na retient contact ça je promets devant la télévision na université na Osaka au contacter donc merci mingi zala ambassadeur lingala foni za malamu merci beaucoup tout le sanate muto asangisi biso yeyo oyo asa prêtre so landi o aka maele to kende liboso bonsoir bonsoir comment on a dit Abraham Toko
Abraham Toko lelo ya bibiso awa na ndeko na yo eza nini? Ça fait énormément plaisir que ma vie de Bouti nous s'est sacrifié pour la créa pour Kaboula Sengola Bisso. En tout cas, on ne va jamais. Ça fait tout ça pour me trouver à l'Inali. Alors, on a fait les lignes, on a fait les pédagogues. Alors, c'est mon beauté, mon ami. Eza qui fait Tchanani? Alors, avec qui fait, il y a Balami Balé, ça va qui là. Comment avant Nani? Beaucoup divine, divine, Ange Papa, Ange Papa, ça va qui 5 ans. Après Tricia, Ange Nangami Balé à moi aussi, à Salaki. Non, pardon, Délice. Ange Nangami Mouké à Salaki 1 an. Alors, il y a un mot de ce là qui en fait est au Sangana. Pour la concept, on a banding à vous, Malil, il était là. Malil, qu'est-ce que vous avez 0 degré, mais on est là. Vous savez les sacrifices. On est là. Pour que ça pour la vie. Présence Nangai Awa. Présence Nangai na Kristalova. Kristalova yaka na liboso caméra. Ba mona kayo parce que moi si oyo. Donc là yo so peut se dire ma pas moli, mais robe pour protéger. Ko bino ndo bolo ba yo ka kabino. Faut bolo ba yo ka kabino. Moi ni do ba pona Kristalova. D'abord on a fait ça la choix bien. Quand on a fait ça yo, même si le collègue à Congo il travaille dans futur na Congo Sika, sous ça pour ça na substituer. Alors pour ça, il mérite toujours na ndekolanga Maurice et nga holding up na aussi na bena futur te to vanda sama to ya biso to vanda to ya to vanda biro ya Congo Sika beneza la en Hollande alors collègue pour ça kuna na Suède. Merci beaucoup. Tout ça la ensemble. Kango yo ka biso wando sala ngo. Ndenge to sana Judith Bisengo. Na kin ne to travailler na bango to travailler na biso to ça la force. C'est comme ma featuring ce qu'on. C'est le voir non c'est vraiment de travailler ensemble. Merci. Félicitations à mon ensemble, c'est là plutôt que déjà à mon aïeux. Alors combien de mois là to lingi ba chose à boluka bino. Et les amis on s'est respecté, on est à Malamine. Merci. Moi mon point na lingala famille. Pour la lingalafonie, comme nous mon ligne dans un aïe mon co, boss à lingalafonie. Alors nous sommes au marché, tout travaille toujours en partenariat. Toujours ensemble, on est là et voilà. On a la Cristallo Vanavana à Paris, c'est-à-dire là, tout à la Yessinara. Alors, bonne chance pour la site. Les Irming, c'est parce que boss. Ah, vraiment merci avec respect. Tous à ma Lili. Donc, ma motte au PCT, il va passer ma motte. Je viens d'Angleterre, ça motte, la divine. 5 ans. Délicia. 1 an. Pas la biso, pas mon frère. Au bas pour ça la moula. Et na bande konyoso ya le collègue à Congo. Bande notre Congo à Sika. Na bosse inte leki nanga Media Medina. Maurice Bela Luka Kio Media Medina mais Barasima Toya. Makas na ye moko Toya. Invitation na Judith Bisengo. On a passé mes condoléances na Marianne Mafolo. La maman na ye. Maman Marianne Mafolo na benga Kio. En tout cas courage et condoléances. Na pesi bena mbote na bande plus surtout aux nabiso pas si comme la Congo. Merci Maurice. Ça pour moi là mon amour na biso. Merci beaucoup. Merci de Jésus. Et moi ma beauté. Ouais, na profiter ko pesa ba mbote et merci na bino. Bini bale vous allez awa. Vous avez patron la responsable de la site. En fait on a participé à l'anniversaire à Bana. Il y a une la palais de Bolingo. On a Bolingo, on a un peu de ngai. On a un nom de l'année aux alliés. C'est la émulation, la bino, la militaire, la bino. En fait, na Bolingo, la bino, pour la ngai, pour la famille, la ngai. Il y a un qui est Goana, il y a en tout cas, je remercie au fond de mon cœur. Et puis, la repère, merci, la bande de connaissance, on va participer à l'anniversaire à Bana. On va au Linga, ma prêtre na biso ya Hollande merci mingi na bango nyonso na ba o bazali ba prêtre te bango nyonso merci beaucoup musu bazaba sambo ba musu bazaba pasteur merci beaucoup vraiment tokomi merci na mwana na ngai ya liboso wazali etika célèbre honorable Gabriel Toko merci beaucoup et merci na mwana na bolimo Don Tori na otaki merci mingi merci bande ko vraiment merci tokomi na suka. Merci na bao nyonso balandi biso awa to kati masolo ya Hollande tozo ki de siko lobby na Belgique to beta Paris et vraiment merci ba fleur pour na Congo c'est quand même hein
Congo ya sika to lingi so makama kala te tout le monde zo volu ko makama so ya sika zalaka makama sika de Congo ya sika ba Congo kala ya surtout na Congo ya sika de Congo ya sika avec de konangai Maurice premier le boss bon on a featuring biro Congo ya sika awa biro le kola Congo na Suède yoka sagesse bongo kima bongo kima ngo merci beaucoup placé de Jessie. Blaise Alingi, Café Noir de la Norvège, Trésor les Mignons, Glody Kouma, KB, Dadi, moi la Mokonza, Dadi Mbondo, Bino nous boza branché bana Oslo, bana ya Stockholm, bana Helsinki, bana Danemark, tous ensemble, Paris, Hollande, Belgique, Londres, Bolanda biso makasi na États-Unis, ba mbota to awa to sisi masolo ya mboka miliki balobi ke batie CPA bilamba batie CPA makambo nyonso ya komba makambo tu ekomi awa banda lelo basineti ko bando bima ngana beti nzela toleka. Les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais et ses compassions demeure à toujours. Il est Dieu. Nzambe yozamala moué. Papa yozamala. Oh papa yozamala mwebele. Papa yozamala. Obimisaka moi pona moto nyonso. Papa yozamala. Onokisa mvula pour les bons et les méchants. Papa yozamala. Nyakokani yo atuta tolo toni maye. Papa yozamala. Nyazalokola yo la mosapito yebaye papa yozamala olakisa kinga nzela oyo nga nalanda ntango nazalaki na esobe opesaki nga mpe mai oyo nga namela ntango mongongo mokaukake osimi bomoi nanga mpo nga na bunga te olakisaki nga nzela oyo nga nalanda na ntango nazalaki na esobe opesaki nga mpe mai oyo nga namela na ntango mongongo mokaukake osimi bomoi nanga mpo nga na bunga te wana maloba etoni ngai bilembo ya monzambe na yo misala na yo emonani na miso wana maloba etoni ngai motema ekosila te ya koyebisa na yo osa malamu soki beyebisi ngai na bandela nakobandela kotya motema epai na nkolo mpo akosaka te opangusi mpinzoli likolo ya matama na ngai na ntango nazalaki na kati ya kolela obondisi motema na ngai na nguya ya molimo nakende na ngai mosika te o yesu solo azali nzela mpo na biso oyoyo
ça va quoi. Donc, merci beaucoup quoi. On a passé Papa Jimé. Allô, bas. Mais ouais, ça Papa Jimé de Hollande. Na sepeli ya trondenge radio lokole ya Congo. Les loyo baye na terrain. Na sengi na bana tu Hollande. Masolo mikolo eza kotoyo. Lokole ya Congo ndemte simbi makamu mikolo na kati Hollande quoi. Na sengi tout na bana tout ya Hollande. Baye ba masolo ya mikolo na kotoyo ya lokole ya Congo c'est pas ya place de Jésus. Au moni tu yaki na anniversaire ya mwana Abraham. Joyeux anniversaire pour na mwana Abraham. Ayambi biso kitoko tolie bien. Bino ozomona ba masangande tozomela kotoyo. Kitoko ya trop. Mais nde vraiment na sengi penya la bana tu Hollande. Baye bake lokole ya Congo nde simbi Hollande mikolo yo. Yo mo na présence ya Papa Jimende na lobby makamuza kitoko. Tout bana Hollande tout. Na ba saper tu Hollande. Boleka na lokole ya Congo. Na sengi bana rota. Tous les sapeurs à Hollande. Bino monite. Bana saper Hollande baye ba terrain. Lokole ya Congo nde simbi mikolo kotoyo. Na sengi na bino tout bana Hollande. Lokole ya Congo nde mikolo simbi. Merci à trop. Tout ça, maman bijou, maman, tu vas négocier côté de la ambiance. Il y a gogo, fête ya bana, mais tellement ba parents va aller bien sur la kitoko, ambiance ya gogo. Tout ça, il bali kitoko ba awa, ba oyo ba nimana Hollande, ba pilier. Dès qu'on s'appelle sa famille, et ça bien qu'on ça madame on a sauté ça là bien. Fête ya bana, mais tellement ba famille parce que couple toko Abraham parce qu'on l'a bien. Tout ça, on a biso awa. Ngana ibango, baye bana pe na Hollande mais par respect na bino on s'est présenté papa, est-ce que ko sabiso pourquoi tu sangani awezanine? Bon, tu sangani bon anniversaire ya bana na biso mi balé hein. Moko sali 5 ans, moko sali une année. Donc ya omoni tina to yepo biso pe to ba parents. To za pe na bana baza presque na ba âge wana pe ya omoni tina to combien? Bana site na bino Hollande lokola Congo lobini. Ah, tu sais pas il y a trop pour le au salami na kati ya lokole à Congo na. Biso bazali a ebele. Est-ce que maman te cause impression na bino para mukola lelo to mwani bosangani awa eleki nere ni fete lelo. Eleki to na komo na sepeli pour bana ba kokisi anniversaire non. Et un jour à Sengo pour na biso nyonso. Amen. Maman te cause impression na yo. Totondi kaka nzambe po ezali anniversaire ya bana mibale bakokisi 5 ans na une année yango tosepeli mingi toye kosepelisa bana. Merci. Papa namoni ese koza makasi mukola lelo oye kosoutenir famille oyo. Est-ce que tu as l'impression de prendre mukola lelo eleki ndenge nini mpona yo soirée lelo eleki ndenge nini? Mpona ngai soirée eza malamu ekoleka malamu na kosouhaite tina suka mobulu ezala te tokabwana malamu pe na prière na ngai na kosenga nzambe tata asunga bana oyo bakola malamu bazala mayele na classe makila Seigneur Jésus Christ etamboka na bango partout bakozala. Amen. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci. Oui, bandeko toko na presque na suka. Le loba doit ba même sur Isaac famille toko papa Abraham. Alors ba invité qui cite na bino le collège à Congo. On est papa ya bana o ba tout fêter anniversaire. Donc to répression na ye na moni anniversaire bana mais sali etondi bat ba lebele tra bilongo na etikali. Asanga etikali ambiance. Tu comprends que vous vivez bien dans la communauté. C'est quand on a mis pour que la Bible nous dit l'humilité procède de la gloire. Bon. Ouais. C'est très à l'angoisse, c'est très à la Bolingo, Kolimbi Sana et puis c'est tout. C'est comme ces athées. Nzambegak. Voilà, on a dit papa Abraham. En tout cas, c'est impressionnant. Donc, biso o lokola ko kontobe ya nzambe pambola famille na yo makamwele ka malamu et bandeko o na biso so anniversaire. Aux mariage.
pour la campagne église, pour la conférence, pour l'agence nayo et ils appellent bien Moya Awa dans le collège à Congo pour être bêta. Merci beaucoup à suivre. Sur ça, la carte site il y a www.locole à Congo. Tout ça, on a biso Carlito de Zandam. Soyez na Zandam, côté na été dans comité. Mais tout le monde va bibino va parrain. Donc parrain, toto ça déjà maman la marraine. D'abord secret de celle qui est couple ou famille ou bazabina bino. Batwa tonda boebele na fête ya bana ezandengeni. Bon, secret ça que non. Premièrement, quand il y a Nzambé, il y a mis balai, quand il y a commis Kiti Sapé, quand il y a solo là. Donc, peut-être le seul secret n'a pas que le Bayangwana. Voilà, c'est là qui paraît. En tout cas, bon, en un mot, ambiance c'est le Kindereni. Vraiment, ambiance des gars, bis numéro bon mona, vraiment sur le Kamalam. Donc, ils sont vraiment bien, batunio sur Bazana et Sengo. Tolé Malamu, Tomeli Malamu, en tout cas, fait ces autres vraiment qui toquent. Mot de la fin, pendant le bateau Bino, et puis Sosa, moi, bateau saluer, parce que là, quitter, tu peux ce mot de la fin. Pardon, on a compris. Mot de la fin, pendant la famille, Toko, pendant la bana, on va fêter l'anniversaire, et puis sur Moutouba, Aya Wate, Aya comité, au cours dédicacé, tu peux sur moi Souka. Ok, vraiment, les Lobasuka, na wiko lobait, na Rosen, na Bandeko, Abraham, pe na maman Nabiso Mado, Baboko là-bas na Malamu. Surtout, pas même avant on Nzela et Nzambé. Pour 100 paroles de Dieu, vraiment, na habité. Donc, ming na wiko lobana bango yangwana, balek ça vraiment, bana, Nzela et Nzambé, Nzela Losambo. Yangon déjà soutien na biso. Bon, pour na Bandeko, pe ba comité vraiment, na wiko lobait, c'est boraté, ambiance kitoko, mais mbalasi ma vraiment boya ebele, tout se fait sabana. Na profiter na pesa bandeko mbote surtout bandeko nyoso ya Zandam o bakoki kokoma ate na musika vraiment mbote na biso no pena yango biso to yaki to uti pe Zandam to yeni tiko représenter Zandam. Bon na pesa pe bandeko nyoso bana ba Belgique net ndeko na ngai Eugène Folozolo na mwasi na Virginie bambote ebele pire mutina ngai azaka na retraite Guy Champorio fils du pays bambote ebele. La PSP Massa Nangaï, Papi Bakanza, général hollandais, Azawa, Namwasi, Maman Okti, Bambo Tebele, Pe Bandeko Nyoso, on atteint un combo, Té, vraiment Bolimbisa, Bambo Tebele. Donc, quand on se quitte dans Carl de Zandam, nous sommes dans Égide de Zandam, nous sommes dans Père Doublé, deux de Zandam, en tout cas, il y a Binango, Tekfav, Locole à Congo. Nous sommes dans Locole à Congo, le Binin. Vraiment, on a souhaité Binon, on a boire Binon Bafler, bonne chance. Ah ouais. Pas bonne chance pour na site na biso ya sika lokolo ya Congo pe papa na biso Placide yo moko osimbi micro vraiment nzamba pambola yo musala malamu bokende liboso pour na site na biso. Lokole eyokani à suivre.